Yemba, monsieur faut yemba, monsieur za to ko yemba to zambangu épole qui na guitare. Et ko sala ko yemba mbongo. Amélie mbongo te ali mbongo mbokati. Boza problème. Obi? Ali mbongo ya mboka. Bongo o bakangi na aéroport na $800,000. Na pesa mino photo ne boko afficher. Manika za logote, manika logote. Manika. Solo. Si bon manika ko le makambo na sani. Batu muso boko pesa bango valeur ezaka azane mutabilobela soka Amélie ba diamba na ya Amélie ba nyonyo na ye donc mutu bouger comme le babilobela bolanda repwani. Ya ko nanga na ebité biso to zela kande. Journée à il y a les 24 hein? Et ça les 24 ouais. Donc ce que vous allez vous permettre bêta, c'est bon. Ce qui va vous permettre était Anaza Adrich les sénateurs commando breveté de Weranson et puis la bouche autorisée sous ya Weranson. Ce qu'on dit là on va au Longolae. Bon ouais il y a le roi de la forêt. Pour monter le roi de la forêt yamba qui on attend abimaki. Ayambi petite terre $600 à PC. Bolanda babilobela lobela na tu vois ça batinyo so balinga bateka page na bango. Au fond na kwa mo robe mtu azaina la kwa ça zo ngana comment Adrich na comment qui Adrich atangu tozaki na moba kobenda na vie Adrich atakanga fort bo na bo OK ngana ba mission so baloka na maison mère mtu na touchaka te za la coste. Tu n'as pas quitté sentiment nini to saka diamba to nini na comprendre te donc mais ngamo Adrich on est présentant mutu donc ta la coste na ba problème aider bo na boy azui wa selo makambuto yaki na continue to zana ba problème na loi na producteur ngane na sala ba kimisa o ya soyo na batu ba yambaka ye bango nyonso ba ndenge moko po ya za mtamasumu aza péché tamta sala dans tala mutasala kanani oyo asala ke mission me la beneken to moni ba yembi au pire olobini nga moni ko ndeta etondi sindeka ba chasser na balabala po ba au pire na bazoluka kini bope to mino bazoluka au pire kasi mboke kotonda na chasser salité to moni ba yembi au pire olobini nga moni ko ndeta etondi sindeka ba chasser na balabala po ba au pire na bazoluka kini bope to mino bazoluka au pire kasi mboke kotonda na chasser salité to moni ba yembi au pire olobini nga moni ko ndeta etondi sindeka ba chasser na balabala po ba au pire na bazoluka kini bope to mino bazoluka au pire kasi mboke kotonda na chasser salité. À première vue, vous avez l'impression d'embarquer dans un avion. Airbridge, un espace classique aéroportière dans les locaux de l'aéroport international d'Indili avec 3 espaces aménagés, un salon Airbus, Boeing et une terrasse qui offre un cadre agréable à tous les voyageurs. Airbridge, c'est comme le pont aérien. Air qui représente tout ce qui est aéronautique et aérien, c'est un pont aérien. Les ponts aériens, ça veut dire que Airbridge, nous prenons tout simplement tous ceux qui sont en train de quitter la ville ou la cité qui vont vers l'aéroport et nous prenons aussi ceux qui quittent l'aéroport et qui descendent pour aller en ville. Nous sommes ces ponts-là qui relient le monde extérieur à l'aéroport et le monde de l'aéroport vers le monde extérieur. Ce que nous faisons d'abord aussi, c'est que nous offrons aussi à tous les Congolais qui peuvent même être à l'extérieur et qui viennent qui rentrent chez eux, ou bien les étrangers qui peuvent être en transit à Kinshasa pour aller à Lubumbashi. Nous faisons les réservations d'hôtels. Nous les prenons au pied de l'avion, nous les amenons juste dans nos salons. Les temps qu'ils sont assis, il y a des agents qui peuvent faire les formalités pour eux et après les embarquons dans nos véhicules aussi que nous faisons des locations. Il y a aussi des locations de véhicules que nous allons amener soit vers leurs hôtels, soit normalement en attendant un autre vol, nous leur faisons la connexion. Comme j'ai dit tout à l'heure que nous sommes un pont aérien, nous allons les relier à un autre vol qui va l'amener en province par exemple. Les conditions pour y accéder par rapport à tout le reste des salons, pour évidemment accompagner les chefs de l'État dans tout ce qu'il y a comme vision. Merci, Nabafan Soya Lolo Swami TV. C'est devant vous Francisca Ileng, autrement dit Francisca, la fille des chances. Francisca Ileng, elle est binoka qui TV dans la radio. Bisous qui t'a toujours na terrain, tout que la bino bata solo, bata longa, tout le gars papa mbate, ah bah deux soirs les cabas bata solo, puis baba star, les bata bala. Quand des alaka, le lot yambeli bino vient la biso Adrich sénateur. Apes la biso kabanaliste quand des alaka. Na bosente bongo ko pesa batangola le sombote bo na 5 minutes oyo diaspora kilimo bimba chaîne Lolo Swami TV boluka toujours ko s'abonner bo ça toujours la page bon doyo ra toujours ba mamba bien et puis ko tala mamba bien quand des alaka. Bonjour bande ko baze belé siko na banangola na partout dans le monde diaspora ba Hollande Adrich sénateur azanani ba se présenter pour ba moi mingi.
Bon, ce que tu as présenté, ils ont quand pour na batasi kana ba bibi sauté pour naza sous ngana ndeti na monde internet naza sous mutu na ko se présenter raté mais le quoi la première fois na chaîne Nabino faut batbaye banga naza Adricha les sénateurs commando breveté de Weranson et puis la bouche autorisée sous ya Weranson donc wa za représentant ba fan club nyonso ya Angola mobimba ko banda des cabines dati na kunene donc les Adricha sénateur donc là kitoko merci bien moi qui présentation à vie ba ayeba déjà pour la batasi même sur ba côté internet moi sika la ba fait kuna o ba bien tende to lukaka ko se présenter pour ça là moi bien vie to mola qui président Ngema Makanda Weranson akitaki na aéroport bien bozaki wana do atterrissage forcé la ndeni mambo ouais yo mo mona ki pepele pepele mais regret na ngezaka ka do ba konzamboka faut ba lukela solution nini sous la population o yaki et côté que yamba les rois de la forêt na kati mais bazo foot sambongo na aéroport première fois na mona que obini ni bandela mais bazo foot sambongo na aéroport na pas bazo foot sambongo bona basoda bazana balingi nini susu avant yo kota na kati aéroport faut pesa bango mbongo donc c'est comme bonga po Ngema Makanda yaki to ezalaka déjà ba mona ibatu na ba polo bona yebi pété c'est ezalaka bongo banda kala mais wana ezamboka mona mboka eloko wana batonyo mpona bana mboka ba voyager ba kende ba kotambola kotala bijou batonga na mboka na bango mais c'est comme au foot c'est dans mbongo wana eza jardin te vous comprenez donc faut ba yeba makamsu ya kosala donc mais les cas qui bien malgré tout mboule banda ki banda tongo et 16h les rois de la forêt avec qui comme à 22h donc bazana na patience to bima qui reporte 0h dabino momona ki makambo les cas qui donc ya rolobela route ezate po biso to beta suma solo wana te pe comment da mo mesano. OK merci beaucoup ya rolobela ezate ta ka ba plan craqué donc yangi ma banda botama tinda okende plaise ala ka wana ratarate mais vieux tout le monde la remis pe na Odile Manzaka pe tout le monde on dirait président PC suspension par rapport ya Odile ba moi bien te ba rimer moi bimaki ke ba PC ba longoli sara solo pour Odile Manzaka par rapport que non bazo ça lelo moi bete ki lesbienne lobini na yebite batango ba image pe uti oza ya kalate soko di lango ba olongola e bo wayaki ko yamba les rois de la forêt pour mutali boso les rois de la forêt yambaki wana tanga bimaki ayambi petite terre $600 à pesi bolanda ba bilobela lobela na toi eza batinyo so balinga bateka page na bango à moins que page était camarade page était la maraté donc il faut nacha makamoro bo surtout ba maison mère était la maramo mingi pour batu bazwa moi temps ya ko poster ya ko commenter ya ko sala bo donc odi la za bien na président na ye azate o soki ni nungu mo pesate za pepele. OK, Kitoko Odile, je profite de dire bonjour à ma grande sœur Odile Manzaka CPI Yamboka. Vieux tout le monde nous parle la Lacoste mi première ni. Non, on a parlé la Lacoste, c'était la Lacoste ça parmi bateau à maison mère où on a to passer à bon moment. To travailler pendant Kitoko na mais ezaka que non les combattants mutu et ça la quand dépasse mutu bozalane bien les loko to ba guerre. Obi ngana guerre yo ça na kata ba wenge. Na ba mission mususu solo to solana bango ezaka pona bolunga wenge ndenge na taka sur bango. La course c'est na simba était mais au fond on a quoi mo mtu azaina la course azo ah ngana koma Adricha na koma ki Adricha tangu tozaki na maba kobenda na vie Adricha takanga fort bona bo OK ngana ba mission so ba lokana maison mère mtu na touchaka te za la coste to na ba kite sentiment nini to saka diamba to nini na comprendre te donc mtawe bisanga bongo ke nga bini ni saka nini c'est mu tamelisa kadiamba na ebité pour ngane na zana na ba mission tout balongo na kata benga mzeka maison mère zana mutunga na simba te na lobela pe makamne na nenga mabete zaka didé la coste. Et pourquoi ya lobi bon? On a comprendre te mais babi na faut ça reconnaissant pour le loso bat babina bonyoma wana album na les années bonyoma grâce nanga pour mutu nanga rapport ani ngam na pesa et producteur à produire album wana. Ah bon? Mais oui, malgré tout qu'il y a ingratitude même dans l'album on a pesa muta produire yo boka rater l'album wana et pour yembeli mutu on a pesa nzembo mobimba personnel Louis Mbaka. Mais ngamo Adricha est présentant mutu donc ta la cause na ba problème aider boina boy azui wa selo makambuto ya kina continue to zana ba problème na loi na producteur ngane na sala ba kimisa o ya soyo to ba lukelo nzela obima na nenga ba kin na kuta ntona mutu na suka film na $10,000 à kabeli ngamo na zota ata $5 et 4 na zoate obimi pour ça l'album ngo boa kinga te ce qu'il faut za reconnaître na mutasala ba makamba bongo ozo comprendre li ponga na ndako pona to zana na groupe to zana bioni ni na maison de production ngana zara le roi directeur à production et pas lui Mbaka ngam na décidé à moi tant faire à bétar en 2009 ngam na décidé na bi faire mtu foya ngam na décidé kuna na ndo décider vous comprenez nengepe to décidé à la cause te ba ye wana tu na yo décider sur tonga yo ça la mariage ba bien tuninga na ko ya obeta ngabe za ma mariage et c'est ngapena faut ko luka pena mutabeta ba rumba pour ba to ba rozala mais na yo tala la ba te to zong saka mona ngam na zo ça da na programme aya car on a 4 musiciens mais on a comme 17 personnes. Ah bon? Est-ce que tant mutu azana ba
azana ba bolingo bongo pa na yo lobi ko zala te so faina bato luka ndeto futa mabe donc ezara bien te de monika ke non na tong batali singa makambo na bitenga batu na makambo na ete po ya koma lobo mabe na nga menga na zaka na mabe na ete ozo comprendre donc faut oza reconnaître nga mo kuna pe na ote ko pese bali kala mingi te fa embela mutu moko mais loko na fina bali wana po toyokana $10,000 avant ça ozo $7,000 so nzembo bimba ba $3,000 bazo ebisa nga kolo bali na elaki na longola $100 o etikala na tindela est-ce que ça là yango moni ba makambo susu ko mutu bongo asala ko makambo bongo siko soko fandi côté mona bato ando ba ye fo ye ninga zana tango na zaina président te abanda ko taquer sur nga donc il faut ça nga passer donc on m'a expliqué bato mais makamne pe na ki parati pour sa famille na kolo ba mabe pona été donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Nous avons connu ça via Adrisse par la caca par rapport à des alaka la bossente copé sambote pas RBK Bokechu na kata Paris makamunde zepana la bossente copé sa joyeux anniversaire et pas vient na Guy Basket Guy Kafuti na bossente par rapport à mamuka ya concert ya ndeko biso peka ya wenge ya ndeko so wenge papa Ferrego la okolo banini pour les 30. Bon bah bonne chance kaka ma bonne chance. Tous les cas jour on kokapo to yebite po to ka stade on dirait bazo bongisango to yebite ti batan wana soki ekozalaka fermer mais soki ozala ko funga ma bonne chance za mona wenge asalaka musala po sepelisa biso côté ya wuta donc c'est ça. Est-ce qu'on doit y avoir un stade wala to luka to chona imka to imke ko panzanet parce que ego dépendre donc ego dépendre na producteur na yo azobetsaye wa biso to yebite soki stade ba pesi autorisation te soki bako sa ndengene wana ce que faut tout na bata G7 ok c'est na bango ba porte-parole banani bako yebisa to bureau moko ya les padres ko solana mais pour nga na yebite biso to zela ka nde journée à il y a les 24 hein et ça les 24 ouais donc ce que vous allez ba permettre beta c'est bon ça va permettre était wana bureau si qu'on a producteur boy bande ni ba osala quoi. OK, merci beaucoup mais tout monde peut faire la biso rambo abisi liste alobi ki aza besoin souté ba chroniqueur na ba chroniqueuse musuba tanga kombo na été la mission ko ba ni po dango papa ya za star photo le blaga mamna e viana fobo cha kimia pour vie wana akomida mukolo boko bomena attention pour age za déjà ya kokola donc vous comprenez akopekisa ndenge nini po soki bato wana toladi bien na presque na liste wana bato mingi bazalaki batiaki bakombo na liste eza bato ya banda otravaille na bango banda kofinga bato bandolo baya aza danger bato baza danger te boye na boye eza bapeti oyo aza na bango atravaille na bango siko lelo ekomi so batanga kombo na yo te donc faut batanga kaka kombo poza vie na bango bakosani donc a concentré nde album na ye po talaka album ebeti déjà ba 4 mois mais nzembo ata moko eyebani te donc binini album n'est en 4 mois okende donc il attend nzembo zo kadate ata générique rien donc on a concentré dans album atika na distraction pour yango moni bazo pesa l'autre là mutu makasi donc batebele bazo surtout ba fan bazo baka finir album avien na donc mais biso to yebi mais biso to mo loka manike mutaloki yango taka bakanga ka bi vie album ebi mamuni zo sala mutaloki yango te manika ze lokote manika lokote manika solo si bon manika okelo makambo kuna esani bato musu boko mo pesa bango valeur ezaka azani mutabilo bela soka meli ba diamba na ya meli ba nyonyo na ye donc mutu bouger comme le babilo bela bolandare poani ya ko kanga wala za vie malgré tout ba erreur na ya za vie mais alukanda concentrer album na ye pour ça la bien abet album ne soki calendrier soki ba koma kombo ni comment on no soni. OK, merci vie la biso ka ndeto continuer kaka par rapport à makamga nek le metomoni delile si ba embargo la pesa ki ye ba wi ke atanga kombo to ndire lengi sa bia singa pardon la mission bosolo lobini na batu bayambaka ye bango nyonso bandenge moko po yaza muta masumu aza péché tamuta sala tala muta sala kanani oyo asala ke mission mela beneken et c'est pasteur abongo zo benga ye prophète ko to batu bazali loko zo pesa nzambe kandala mso abongo sela ko journée nous a bien mo bengi mutu le roi donner les prophètes to mosala na nzambe directement nzambe kangi journée po muta bongo sana meno ipso vérité muta bongo nzambe sa bosana na fille donc nenga za ataka mutakenda ko lukana bandumba ba paka juma kuna ba yeba ide aso zo kota ya des na comme les années ya deni pasteur desi ya de babinga ke ya deni kuna ko pasteur balongola ya deni ngale ona kitisi o ya te ya deni do ba yeba so mutabongo kotse na makamanza ba se bena to kozo bena pasteur kwa ka kenza au mona na TV so mona na TV c'est que campagne c'est que séminaire et so mona ko pasteur kwa ba kenza ba pasteur kwa ba Coutinho Fernando donc zo comprendre ba pasteur abongo ba tozo tala lelo ayo comparer ba na nzela ya za bolola za ndo tala longe zika na choko pasteur akozike longe na choko bon père c'est ça na ipso vérité dans ma trop. Ce qu'on vient par rapport à quand il y a un mboka ndezo marché tout le monde marté wa kola meli so $5,000 est-ce que obligé pas payer $5,000 ya manager na azala mbongo te tondeni ameli mbongo te ali mbongo mboka ti boza problème obi ali mbongo ya mboka bongo o bakangi na aéroport na $800,000 na pesa mino photo ne boko afficher akena ngo wapi boso marté beaucoup le mwana mboka bundaka pona drapeau RDC o kuta zo ke nango Belgique yana to yebi eti
mais oya bunda pona mbongo tala ndeko na ya uto bunda o défendre biso na ceinture azo ke chapeau le ba betier mais ce que RDC ba pesi ni ba pesi le côté bo so ndeko na zuma $100 les normal ngapele lo so na kuta na couloir moko boy et sengela rebe ma gouvernement na lie mbongo mboka na nga eza problème ta azane muyibi ta azane aliende mbongo mboka na ye Congo est-ce que encore yesus aya te poani kangete non a escroquete a sengi mbongo bo pesi soka yibaki ça va toi escroquaki mais bino mo pesi mbongo asani na bundite eza problème te jour ko bunde ko zala kaka Wato basa sous 200 000. Wana ndebi nombo yeba pour Congo pesa na bo azu 800 000 ba kangene aéroport ça normal. Par rapport à affrontement ya smoke na ambassade na Nathan olobela ondene to moni bato bayembi fort kuna. Bon mutaluki makambo wana eza avion na zaka na mon fleury pour les ba koko bon parce que comment quand la guerre ba koko siko ba koko bakutani na ndenge ya bakoko bakutani na ndenge ya émission donc toko donc senti que wenga zaka ndenge mususpo makamba smoke eza likamba wengi donc ba travail ya biso ya wenga eza lokwa ya bango to ya bango eza ba travail mo ba travailler so ba travailler pendant des heures kata pondu made soye bali kata ndunda mai na Thomson parce que biso na maison mo ko banda rep banda tongo leka 19h donc senti bena que na misuna libumu katani ozo comprendre donc senti que na ba koko na biso balandi ya lire on a d'autant ozo mana bango foza na donc on a 80 pour moi. Dans un peu mais où t'as passé par là. Yo mon été que wana msusu bana ba PC. T'es comme ça là. Donc ngami kufa ye mo na studio, vous comprendre. Il a dit que biso mais ni ça bon au mona ba na biso ba lekana ba yemba bongo te. On senti que misa zo yemba pena donc azo panza mongo lo wana bitumba. Mais pe no comprendre mais comme ça là. Ba pesa suspension. Oyo ki si misia na bino soni, o ke yemba mabe. Donc là ça maintenant des places aux arabes balaxa bino bien te mais biso ba mission na biso no ba bi travail ba vient na bango bane bana ba faire rigola ba Serge Mabiala ba bindombe ba JDT molopwe ba yerite watana belo ba kiti mo idéologie wana lelo na ba koko bazo esima bazo kendika na droitière na ba ok na ligne wana donc faut ko yemba mission faut ko yemba mission za to ko bi ko yemba to za mbangu et pour le kina guitare et ko sala ko yemba ngo bongo. Ok, Kitoko, merci. Monsieur Foye Mbara, j'ai plus qu'à la Simba. Il y a caméra, solution toujours. Viens comme presque la souka déjà émission d'Abisso. Par rapport à moi, Dio, oh, papa Abisso, Azekwana, vient Abisso Rambo Basali. Tout le monde va aimer au pire. Olobini. Ah, mon gars, et ton disindéga va chasser na balabala pour. Bah au pire là bazoluka kini bopé to mino bazoluka au pire kasi mboka kotonda na chassa salité donc na yoki yango penate mais na mona ka bambi on a banzela donc ebima dia ebima de ça c'est ça âge il faut comprendre donc ndeti vieux wana musu sone sa koli mingi bati ko kotina makabati ke pena pema sa retraite mais bon mais baba tika yoka na tete wana ça ba lokuta bazaka na ba posa bango mibale pano ça rassemble monia donc c'est ça mais na kokota makamna mo mingi te ba viens si ba koli moko kufa na attention nga balinga ngate na ba vieux wana parce que amoni nga ba bi ke diable moko azali bossa micro donc faut bazo mal à l'aise. Ok, merci grand frère Scott. Comme il a souka émission na biso ko lo banini pour la batunio surtout balandi aussi partout dans le monde. Moi de la faisani. Là bolanga toujours commando breveté na bino donc yepena ngala si sabidimu. Ngala bima pamba te écoute na yo na ngona na analyse to na biso bien ngala za muto azaka formé donc moni ngana za na ba arme mso benga ba arme nucléaire donc des ana ibetaka na machine. Donc ngala za na la pena pongia Poutine dans le roi de la forêt place azala la pongia Poutine. Ayebika Drisha sénateur Azali ayebika Odile Manzaka CPI ya mboka Ninja Condor 13 Azali ozo comprendre ayebika ba guerrier na bazali do so bimi et le ba vient nga Willy Peseli ya poto ya l'équipe ba vie tout bazala na mokili do ayebika au commando breveté do so nga Drisha na ye na ya kande pona ko exploser bato badai donc c'est ça mais jour ko yoka que non bato babungi nga na ya kana nga bien nga moko na futa pena bien na ye yambanga siko po sepela. Ok, merci. De to yambe la to CP de au CP là et puis batunio suna na banda ku bazo au CP la bossalité ko pesa mbote bon pa dodi mu ko la kata Luanda grand propre dodi mu kwa Olga ba mwala na bossalité ko pesa mbote pa ya maître giga donc soza besoin makambu o mo sinanga kimanga o nana besoin ça multiplication faut le mettre giga et puis na bosanité ko pesa mbote pas Michel on a bon retour kina yo mo bika kinde za la moi romela moi place moi ça moi bien kuna bozara moi fermé et puis na bosanité ko pesa mbote pas remobilier de sol ngola ta bien faut que kuna ndo tele mataka ndenga na tiba fendi bona temi bo saka ya mambo remobilier na bosanité ko pesa mbote pas maman na Christian catholique Christian moi la ngola tango bataka fufu kande ratarate vieux moi ba mbote par rapport à tout nyos tout balandi ba CP une émission.
Ouais, donc tout balingara triche sénateur, donc on a mis ça toujours que c'est pesabino pour pas n'anga décider à la rater et pas n'anga pèse à non stress. Donc ce botaling on a vu qu'on a na bino et ça la rabino bena vrai donc talara jeune moi le roi de la forêt donc l'équipe na leader à orchestre son aspect donc pour nga sona matina na podium na minute au télé mission moi na ba spé ba mission minene bim. Ah bah faire ça c'est ganga ouais. Soit les lambate royauté. Ah vraiment donc si on a fan le roi de la forêt c'est la bêtime maboko pena pas parce que le roi mais la masangato mon la milima mali la bien commando breveté na ngai donc abeta rapena tolo donc mbote na batutu balingara triche sénateur to bandi non na bureau na biso Nico Kai formateur de boss fondation Nico Kai formateur de boss banda ba patron bana na Angola patron série bonga zalati patron mora mela masangate patron mora langwa raté donc patron mora boye alors ça na makambo ya silence mais bato bazo sepela donc Nico Kai le formateur de boss bambote na yo pas même hôtel Julisme hôtel pesa badri chabaz la kana bango de balingi vie mora solo kana ba petit na bien pas même donc ya za bongo na petit na so chucha lumière sans oublier Arnold Lokata na agence na Lokata service donc bambote place aux ali na Luanda et puis Mado Kusu donc Mado Kusu so moni le loba chenette kitoko boy ba blora kitoko boy donc grâce à Mado Kusu na Luanda et puis na moni bongo maman Hortense Manette so apesa so manette kitoko poto za la pena ne le numéro kitoko donc grâce à maman Hortense président ba John Swahili je corée bambota batutu donc Dorta Ige Malongi donc Dorta Mora solo la bien capitaine Alain Nakata Mwanda, Bazarabo, on a commandé Eric et puis Yannick Lissé, que l'homme de 38 vanneaux, donc pour qu'il so yozon a fait, sans bassin en bon, il faut que tu aies Yannick Lissé, qui Bazarabo, tout, d'abord ABC Mandela, papa na ABC Mandela, Ngwaïla, papa na Marcelo, Bambo Tenayo. Germain m'apaise à Nakati à Lana et puis na Moni Gino, na Moni Borogala, on a ou Yepena, Yakati à Palin et puis na Moni Lissous Daily Booster, donc Bambo Tenayo et puis. Pona kosuki sana moni lisusu Ritland balobiye asopara beauté na nzela do so azotambola même mutu kana babi hôtel maté hôtel mara toujours Ritland petit na ngai donc bambote na yo donc na komi na ngada na suka na moni bongo Shadi Mwila na kati ya braza pose à la bien ba yambo kitoko au vivre kitoko donc Shadi Mwila zawana donc femme d'affaires moko akabaranae et puis bata suka o na clôturer émission bango pena na kataka sali donc tete kupani moi c'est atayi o nzamba yebi bambote na yo et puis Kestia Kasusula bambote na yo na moni bongo Sarah Lola et puis Gypsy Kamwanya donc bambote ya batutu na moni bongo petite sœur na nga mwana tsuka na biso donc yazara le roi muluba maza muluba te yoka aspect donc Vanessa Nza ou bambote na yo place Zali ya donc merci beaucoup na batutu balingaka nga na bato balandi biso lisusu do bambote batu nyonso balingaka biso do bino mo bomoni ke to suki to bandaki bien to suki bien to fingi mutu te to lobika vérité boki tout fait bimia ate imbécile bimia ate be maman na bimia ate do to keka ande to kenna merci na chaîne na biso ya mbingai na bike ya lolo swami ezala mbala sukate donc tokozonga lisusu wana po to sala musala msone to sala donc c'est ça et puis pendant que ça na bossa na gile kinanga mwa kitoko gerda kangu donc otali mwindu okanisi on dirait ba parola ke chocolat mais ezana encore mwinda famille quoi donc bambote na quoi. Ok, merci beaucoup Adricha Sénateur, Kande Zalaka. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abidjan Lolo Swami TV. Bon, notre monde a toujours Francis Kailenge. Autrement dit, la fille de chance. Bobo Sénateur, ko s'abonner, bote la raming émission Abino. Donc, comme moi qui bongo na souka, merci, bye, ciao. Et vendre la culture congolaise à tout celui qui voudra venir investir au Congo. J'ai voulu laisser quelque chose comme un héritage pour dire que là, c'était comme un rêve d'enfant où je disais que les jours que je vais ranger mes galons, je ne vais plus voler. J'ai formé plusieurs autres pilotes entre-temps aussi. Et je me suis dit, j'en ai déjà fait assez. Pour le moment, je reste toujours dans l'idée. Rester à l'aéroport d'abord, servir à l'aéroport. Et maintenant, amener l'ambiance de l'avion pour dire que c'est lui, avant de partir, il est déjà dans l'ambiance de l'avion. Les services est comme dans l'avion pour les mettre beaucoup plus à l'aise. Et nous allons, dans les jours à venir, ouvrir dans d'autres aéroports. Donc nous allons seulement travailler avec les aéroports. Avec son menu culinaire au standard international et national, à un prix à la portée de tous, Airbridge attire déjà de nombreuses personnalités dans ses installations. La place un service qui est surtout moins cher. Par rapport à prix, la place est cité à $5, mais ils en ont 7. Baxiga AD, Metala Vieille, puis Malili. Donc avant la matin,
nayaka nanga awa après pe soki nauti mpe ntango mosusu bato nanga bayozwanga na mwa retard nabetanga nga tour nazala nanga awa surtout bato mpe balinga bavoyage vol ntango mosusu oyaki avant avion no ekiti te na place ovanda ntango mosusu kote mo boma ngongi mwa nini mwa molunge lo awa mpe na malili ovanda no kitoko oza lese. Airbridge, c'est aussi un espace reposant, pas seulement pour les voyageurs, pour vos week-ends en bonne compagnie. Airbridge est à votre service.